makambu bandeko nanga na minute oyo ya koyinda kande balobaka kisasa makambu tambola na mokili omona makambu tambola na mokili oyoka makambu ba vérité ya somo bimi concernant voyage ya Luna Miezi. Donc Luna Miezi très fâché bandeko kisasa na biso ezaka passe. Alors mbote na balanzi nyonso o balanda ici bote la TV mbote na bino esika bozali. Donc ces ambalano ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso e ko sala malamu mingi. Lelo to ye kolobela likambu ya Luna Miezi bandeko nanga vérité ate bombami ebimaka kaka. Donc batebele ba critiquer Luna par rapport à ba photo na ye o azo publier ba makambo bimie belé mobali nde atindi Luna na voyage koto batu musuba lo ba grâce koto batu musuba lo ba ke mobali ya poto. Alors lelo to ye na ba vérité mokili tout ça ba j'aime na vidéo la famille. Alors car en affaire ya voyage ya Luna ya Paris en tout cas ba vérité ezo bima kaka c'est kobima. Luna asa critiqué par rapport ya agitation na ye ndenga voyager ndenga ke Paris. Alors bandeko nanga ba vérité bimi mobile moko boy ya poto ba biloko mo boy ebele bele oyo ebimi pona voyage ya Luna Miezi. Alors lelo chez X Bote la TV to ye kolobela yango to ye ko expliquer likambu yango kaka ndenge zalaka boye bibino moko to yaka liboso na bino pamba te to yaka toujours liboso na bino soki ba news ezali biso pena to yaka liboso na bino soki kaka ba news ezali soki ba news ezate to yaka liboso na bino te. Alors lelo to koyeba télé réalité ya Luna Miezi na Paris ndenge nini ezolekela ye. Alors tozo yeba vraiment na poto kuna ezolekela ye ndenge nini. Alors tozo yeba pe Luna Miezi aza vraiment critiqué na ba fan na ye to yebi ke azaka vraiment na ba fan mingi te obalingaka ye par rapport ya makambu ya baby na grâce. Alors kaka nde Luna akotaka na kati ya grâce na baby. Alors ba fan ya Luna bien ba fan ya baby donjwa ebele ba sepelaka lisusu na Luna te par rapport ya relation ya grâce na baby luzolo na baby donjwa baby yefo bala na kana grâce mona bien ora baby luzolo donc na baby donjwa ndenge relation na ye ekoma na grâce lelo batu mingi balobaka ke eza Luna nde asala pour relation na bango ekoma bongo. Alors ba te belé vraiment ba sepelaka lisusu na Luna Miezi te. Alors to mone ki Luna a voyagé akendaki Paris akei poto kuna France ba France kuna kaya ba Paris quoi akendaki poto tozomona ye na ba Tour Eiffel ndenga zo salaka ba vidéo na ye. Alors bato bele balobaki ke Luna eza Photoshop. Luna publia ki photo na ye na Tour Eiffel awa eloko pene poussa ki asa la vidéo oyo parce que bato bele ba yebisa ki ke eza Photoshop. Bato bele balobaki ke ba photo na bangona basala ke eza Photoshop Luna aza na poto te. Alors yango epesi moi ba agitation tozomona ka Luna chaque jour azokotaka ba live na TikTok afongoli compte mususu ya TikTok azokotaka ba live na TikTok pona ko exposer vie na ye pona ko bina ba blo mo ya bonga. Alors ba fan bele ba c'est bien nango te ba monango donc trop buzo ba monango bases mingi Luna batu bele bazo finga na ba commentaire que poto komi bibina bina poto de fin poto de boye. Alors longo lelo te liboso na bino ko expliquer bino qu'est-ce qui se passe na vie ya Luna Miezi. Tomonaka bato balobaka mingi ba comédien so ba ke poto ba komaka na ba agitation moko boye comédien zakaka ka agité na poto comédien boye to moni bato ba komi suko tonga Barcelone banda kenda poto tala boye mais kota la poto ya Barcelone na poto ya Luna Miezi eza différent. Eza ba poto mo auto ko comparer te parce que Barcelone a kenda déjà. Donc ya kenda déjà donc to ko comparer jamais poto ya Barcelone na poto ya Luna Miezi. Il faut to comprendre que Luna Miezi c'est la première fois à kende poto. Bandeko azana e agité nde boloba ke Luna komi na ba agitation koloba ngata na zozonga kini boye poto. Oui, c'est normal akoma na ba agitation po ezambala ne ya liboso aniata poto. Eza penza mbala ne ya liboso akoma na poto donc agitation azana ngo c'est normal.
ba agitation oyo osala wana muke a filmer muke bato ba finga ye soki mutakangi photo na Tour Eiffel bo fingi e bondimi te bolobi ke za photoshop soki ye moko ayebi ke te na Tour Eiffel ya solo mais tant bango ba ondima te ke ya photoshop il faut na sa ba vidéo pour que banzima. Alors batebele ba osepia na agitation na été mais moi je trouve ça normal pour exemple la ne liboso kende poto peut-être ye ezo lekela ye bo ebite eloko nini aleki na ngona vie na ye c'est ça à part ko ina luna na makamba ya histoire de ya yena grâce à part ko ina luna na makamba baby bon total la peine no aleki na ba situation nini na vie na ye eza batumso abanda okota ba demande parce ya visa kala abanda kota ba demande visa kala me baboya ka alors tant azu visa anyati mo mabelango mo ba vertige mo boye esalaka alors soka za ba vertige wana mo ba et en plus to ye bana luna za moi amukie asa mukolote alors ezana ba buzo ba blom su ba mikie ba salaka ka fo bana mikiende ba salango asa no na ba age mo boye asombi wa lakisi alingi via luxe. Tozo mona makambo elekaki entre grâce luzolo na baby donja to mona baby to benga kaye mature po beba zaka na maturité makasi omoni baby aza différent na luna baby akenda ki poto na tela bino fota baby bo mona baby pas zaka na poto mais azalaka na ba immaturité o te luna azo se manifester les deux mais baby akenda poto bakenda ba Belgique wana ba maman livre lembe bakenda ngo mais bakipa te et en plus mutamtaza na ndenge na ye amemela ravi na ye baby azaka na maturité moko pas possible baby aplibiara penza te azaloka ba fille te bazalaka asombi glace aplibier asombi montre aplibier akena endroit moko boye a filmer aplibier baby azaka ndengo wana te alors toko comparer na luna te po to moni ba comparaison e komo kota de mingi ke luna yo kutu boye mona ka baby te o mona ka boye luna banda kende poto ezo loko lo mo boye zo lekela ye ezala ko elo mo bezo lekela elo mo andimete na vie na ye afuti nyonga miso andimete ke na vie na ye okoma na poto andimete ke na vie na ye ko kende boye alors aosa mo ba agitation na ye kaka ndenge esengeli asala to mona ka même na théâtre azaka déjà fi agitation mandaka le to benga ye agité bokam sanga po azaka déjà fi agitation luna miez azaka déjà fi agitation lo ba agitation na ye o sa na poto sokutu ana kin asala ka ba agitation bongo boni na poto pona ki sens kutu na ki sens na ki sasa kutu luna miez azaka de fi mo ya ba agitation sko bon na poto osala ba agitation deni alors c'est normal to comprendre ye msusu antimete ke na vie na ye au koma na poto za grâce bomoni kokoma poto eza ba aventure te eza grâce ko ti pena passeport na penza boye ba betelo visa bimi pa o mati pa avion okei ba passeport to ebi ke za na mambebe to ebi ba voyage za na mambebele alors eza grâce o yazui ya omona Tour Eiffel libende o batumi balinga ba mona ngo ba simba ngota na maboko bazwa ko opportunité wana te alors ajo opportunité wana eza grâce o yazui opportunité mo boye et pesa melie alors ata sali ba agitation na eto mona ngo mabete po azaka na de fille mo ya agitation azakana de fille ya emokonza immaturité donc ata sali o esengeli ya sala to monongo mabete to ya kofinga ete eza saison na ye poto mingi baluka poto mingi baolaela na l'église poto okaluna mieza ke mingi baolaela ngona be église nzamba sunga ya koma kana poto nzamba sunga ya kende poto mais aza quand même star mboka akei poto o ezaka akei te po kima akei te po boka ngunda mais akei po akozonga donc c'est normal asa ni ba agitation na c'est normal lelo ba Barcelone ba ofinga mana poto Barcelone kutu banda kenda poto azozonga te mais to bosani ke Barcelone aza marié peut-être o Lukazemi po HP Koli j'ai poussé ni Barcelone à Koli azala marié babalaka ya bota barka si a Koli msu Barcelone kuna a Lukazemi a Luka bote me biso to eba eloko wana te to ya kaka koloba ndenge ba congolais baluba kaka donc congolais amesa na koloba congolais atosali lo mobo ya mabe a loba tosali ya malamu a loba déjà non nature ya ba congolais ba mesa na bango okoloba loba alors ba nungu ebimi ke luna miezi azu mobali ya poto mobali wana nde asali ke luna akende po bango mibale bakutana
bandeko nanga ba vérité o ebimaka na ba monde de théâtre na biso. Moi je pense que misu ezalaka bango na bango nde babimisa yango po ba comédien na biso bazala mitema mabe. D'ailleurs ba comédien na biso bango na bango bayokana te, bango na bango balingana te. De temps muninga voyager ake poto temps muninga kebwe ba bimisa kaka o esengele ba bimisa. Ba bimisa ka ba maloba misusu ebele o ebimaka wana. Luna Miezi ane mwa mkie ana e jeune fille, aza jeune fille, aza fille mère te Luna Miezi abota te. Soka zi mobali na poto ezo dépendre ka na ye etala peka ye. Po ba comédien na biso to monaka babala na bona kinte. Bango kamba via na bango poto babala ka mibalo ba utaka poto misupi ba yo bala bango mibala batu ba yo kosaka bango kena na procédure à divorce au procédure banda tina lelo esila raté. Ba divorce ba yako kosa bango wana e banda ba procédure banda kala lelo ti lelo procédure ngo esila ate yango nde ba divorce o ba yako kosa ba comédien na biso nakini. Tous les comédiennes enviaka mobala poto babala ka mibala poto fani masudi ye wana banda bala mobala poto ebimaki aba makambe belebele ke zongi o mobali kuti ya batu mwasi tomoni na mwasi tiake koluka fani masudi na cimetière mais pi esili pe ka boye libala ngo pe non pas voyager te azaka na kini. Mimi Kabeya ezaki ka boye na de Londres eke zongi Mimi Kabeya de Londres boetina lelo toyoka sope ba boya na isope basala ndeni bango kande bayebi Baby Donjo azalaka awa o mobala poto o bwe mobala Ariashu eke zongi amonika mobala Ariashu libala ezana ngo ya bien te atika na ye mobali so auto ya poto ya apwa bala mobali kutazaki ya ye moko ya batute ya ye moko pena ekipo bala mais grâce à na ba love story na ye epanza libala na moye Baby Donjo bala exactement mobile ndenga bala mobala moi si mususu. Alors ba comédienne na biso ba mviara na monka mabala poto ceux qui boyeki ke o comédienne moka ju di bala na poto ça la rabino gravité po bango nyos ba mviaka mibala poto mibala mpe babala bango batika bango ka bali atiki na kini yake na poto baza ka bongo mimika bongo ye wana fille de ouf mobala poto mimika bongo ye wana fille de ouf mobali peka ya poto. Oh mimi azobala mobali peka ya poto siko na yeba te bino ba comédie bolinga bobala mibala poto bino nyonso botikela musana bino ngo ba nani koketi ye wana mobala poto mobala ngo pe na yebi te soki ti lelo azonga to azonga te bazaka ka boye ba comédie na biso balingi mibala poto. Alors soki Luna Miezi ndazu mobala poto nde to mona ngo grave tout le monde grave te po eza nango ndenge na basoku baleya ndaya mikolo bamakambo banungunungu ebima concernant leya ndaya na papa na biso alema bana et puis leya azwa courage obima na TV po aloba nini ke nana mobali nanga poto soka yoki makambo esa malamu te soki kutu leya ndaya mukolo ana mobali na poto ebongo boni ka ba oya mike ba Luna bana po ba Teresa nyonso ba ma Teresa kutu ma Teresa o sia nuine mwa poso kuta longe ko mokuya ana mobali na ya poto o aya ka pe ba bimina ye boni ka ba Luna Miezi. Alors c'est normal pour ba comédien na biso ba mviaka mibala poto ba mviaka mibali ya batu ba mviaka mobali mobo na poto za na mwasi na bana ye yango de bango ba mviaka kaka bali ko faire avancer musana bango te to mona mingi pe ba bala na kisasa ka wana ba bana bango na bango surtout ke na Roger Kalala na Naomi babala na bango mibale baza ba comédien baza pe ba comédien babana ki bango na bango babana na kini wana ba vivre so toke na kana na Sylvie ya nani Sylvie mama biso Bellevie abala ki pe na Congo azo vivre. Alors étonné biso te to monango pasité ceux qui boyoki ke o Luna Miezi mutabengi se kuna potes na poto eza mobile ça bomo na bino gravité po ba comédien na biso bakenda na bango da sangwa mabe bakenda songa mabe misu elateli na bango fingisa bango nduma ndeti Luna Miezi finga makandumba par rapport elateli na ye ezaleli na ye comportement na ye ali ko mona mwa mobali te ko kangama na ba mibali surtout mobali alataki kitoko ko kangama ko sala ba video ba bloko na nyonso azaka mosa Ronel esimbite to komo yoka susi ye wana na glace luzolo. Alors ba bloko na nyonso ebimisa bango kaka moins sérieuse bablo kwa nanyo basala ka wana ba comédien mboka na biso. Alors toi na choix te ezo dépendre na bango vie et dépendre na bango on vit qu'une seule fois lelo ba yana biso mikolo to mwana théâtre babala te ba Gabriel Bolembo babala ka te
mais peut-être à l'époque mibali babima pe babala bango baboyaka babando osela nanu bu jeunesse osela nanu vie aokende boake azongi a voyager ake bangola po bakomedia kala bando ke mingi bangola bake bangola wana bazongi lelo bango wana batikala bango ba xi peshanga bango wana babala te bakomaka ko déranger ba foyer ba trop déranger ba foyer ba trop bima na ba papa ba to ba mbongo wana mingi mo to tanga ba kombo na bango ezate. Alors ba comédien na biso o ba ya lelo ya mike o bazana ba mike bazana ba jeune o soki mobala bimelo abala o profiter na opportunité o bali na o venti na o sali foyer le babengo ndumba te po ba o mingi be mikolo ba koma benga bango bandumba na basala vie ba rata po biso maturité na biso na Congo ezalaka ke so mwasa va na libala so mwasa bali vinde zaka libala yango ne maturité na biso ba congolais ezalaka yango ne makanisi na biso ba congolais ezalaka ke soki mwasi foka libala po azala mutu na vie or eza bongo te lelo ba comédien na biso ba koma ofingama abala kite age pusa na koma ofingama ndumba ba luna miezi o ba vie ba omene lelo lobe écouter bango cher ba vie ba omene lelo baby don't you as conscience amene vie moko bona grâce de solo o ezaki yangote peut-être biso to bando kanisa kite baza pe amos no bal bo balana mais na bango moko bakanisa ki ba amos no bal mais simba kite or biso basi to e barate ke moi ça développer plus ko le kamobali basala ki ba love history ba memaki on a ba ndenge moko boye o ba kanisa ke lelo pena ali bale sala ba do baby na grâce de solo bo balana mais c'était pas ça. Lelo baby avanda na ye azwa conscience na vie ye wana zonga mutwe binyo bomona yesu pampamba ye la bino be mission pampamba ye la bino ba vidéo a boule na vie alors batuluka baluna mieza kasi lokola te ndenge grâce de sola atiki baby ndenge ba osa sous love story te tika ngana kanga na grâce de solo sous grâce de solo balanga bien sûr luna mieza azoya ko démentira akete azoya ko démentir mingi te grâce de solo za camarade nanga grâce de solo za boye mais ba nungu ba nakale eza ba blo moya lelo te alors to tika bango ba yebi ndenge ba osala luna mieza licencié aza mukolo te bien sûr mais aza quand même mutu moko boye na ba maturité il faut aza nango pona ba âge aza nango na 6 classe 6 déjà licence aza licencié mobimba ndenge aza wando ayebi loko sala balinga 5 mibali 10 mibali 6 mibali et dépendre na bango ba star minene de ya mboka tango le kada na TV oleka partout ozo ko incarner rôle na donc oza star ba star minene ya mboka do makamnyo so ba sala et dépendre na bango etali bango information zaka na bato ba commenter bolo ba ke o luna mieza na poto to yebaka ke ana poto aza vraiment na poto donc akenda ki vraiment poto to mona ki grâce de solo tanga plibia ka lobaki ke yepe a ko rejoindre donc nenga ko rejoindre eza nango loko pe ya mabete ezo dépendre kana bango etala ka bango mais bato boyo komake o te luna leki baby po ke poto baby akenda poto liboso luna baby akenda poto kala liboso ya luna soki luna kuta sutukeli poto lelo baby akendaka poto kala pa zongaka aboyaka ko sutukela libala poto pa ketika na poto akendaka poto pa zongaka alors moi ba polémique mo boya mike ono otulukela bango to tika ka po ba kokana te luna lela make up luna za film boya ya make up aza film ko balingi vie film boya ya kilelo alors baby donja to mona yena mambo wana te ya kipana ete make up ou pas aza joli make up ou pas akipara te ko bima filma tiebo akipara na ba biloko wana te de baza deux personnes différentes et dépendre na bango nde ba omemela ba vie na bango nde ba memela ba vie na bango et dépendre kana bango alors ce qui grâce de zola ko changer na ye koto alongo koto ake koto eza donc ka yene sa bino toujours total bango na musika lokwa ndako ezika relation na total onka na musika lokwa ndako ezika to ebi suite te to ebi te est-ce so eza relation solo gloire à Dieu mais so eza relation solo te bangonde ba oyeba ndenge ni ba omemela makam na bango to mona o eza luna azotambola na poto ba séjour na so ke sili akozonga ne mobalango o ya poto bat balobeli si réellement ke mobalango aza lelo te lobité to mona apeka mobalango
eza nango mabete azwa pe mobali eza mabete soki mobali yango eza kaka grâce de zolo wana etalika bango eza pe mabete soki bakobalana soki eza ya solo bakobalana bango kaka nde bakomona mais soki mpe eza ya solo te bakolekisana kaka temps eza pe problème te po bebi mpe grâce alekiselaki ye temps grâce aye na nsima bebi aprofite na succès po grâce de zolo ayebana ye te bebi nde ayebanaka liboso ya grâce aprofitaki na succès comme amoni keloko ya koluka déjà simbi déjà azwi succès déjà yebani atikaki na ye ezodépendre na bango mais biso toyaka kopesa conseil po bavi oyo bomene lelo lobi kuna ekoze bino tort tomona bamikolo ya théâtre kuna ekoza bango tort alors bino mpe lobilobi ekokoze bino kaka tort lobilobi kuna ekoma o bandoki ya famille o bwenzoka yo moko omilokaki déjà vie na yo sans le savoir. Merci mingi na bato nyonso oyo balandaka biso en tout cas so eza mbala no ya liboso otombe na chaîne na biso osabone okommente olike opartage video na biso ekosala malamu mi j'aime na bino tolingaka en tout cas bacommentaire na bino ekosala bien moi liloba mpona luna moi conseil mpona luna miezi ekosala malamu mingi baoyo boyaka mpona ofinga boya kofinga te toluka bato bakoya koconseiller luna miezi. Merci alors bisous bye tobosana bajami te la famille bokena bajami nanga te bisous.